Merci bande ko balandi na banza tango ebelemi oyo bokolandaka émission na biso émission Zibula Meso. Bande ko balandi na banza tozo continuer toujours na invité na biso yende azali konianola ndenge tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kianganya lobaki ete biso toza suna makamba koloba te kasi bae o bakokuta libanda nde bakoya bango nde bakopesa ba témoignage. Donc na banza toute kolanda tozolanda mikolo nyonso papa José révérend pasteur. Donc oyo nde tozokoba kaka siko koba émission tolobaki na bino ete ba vol ezali ebele bande ko balandi aza na makambo ebele oyo akoki koteya biso bato bayindo po ete kino lelo tozali kotelenga na koluka nzambe azali wapi mais kasi ye esa moni nzambe aboyi azala na nyongo ya tata nzambe nyongo ya papa Simon Kimbangu yango moni ete azali kobimisa oyo ye amonaki puisque ye azali kobelela toujours que azo benga nzambe nkolo Yesu tala likambo papa Simon Kimbangu abimeli mba moko alobi ke ngai oyo nayoki ba rapport na oyo nyonso moto wana azali nani batata ba mama oyo ezali bongo troisième vol oyo bokolanda mokolo mwa lelo totombeli bino nyonso tu monde entier oyo bozali kolanda biso awa na en direct ya Nkamba Nouvelle Jérusalem po tokomi toza na kati ya Terre Sainte topesi bino mbote mingi esika bozwami topesi bino lokumu monene bazali kolanda biso bolandi bolamu. Maintenant esilit avocat nanga tango na bimi abendanga ba bimi monsieur toi tu es mystérieux. Il y avait un papa bizarre à côté de toi. Nga na bimi mais non j'étais seul là mais non monsieur. Tu es qui? Ah, bandi ko poser nga ba question bandi ko ambrouyenga. Ndenge déjà la 10e question na zwa kité bon. Nanga susu embrouillement te. Na bimi mbala mo na kei na kanda. Tango na koti na métro ndako. Tango na komi na ndako boye. Ami na ngona na zolo ba Philibert. Oui. Atinga bi message moko eza na répondeur. Yaka ko yoka. Ayok singa message wana avocat wana moni le temps na longwa kuna na salle d'audience tina koma na ndako ezoyenga peut-être 40 minutes mais avocat na juge bango nyonso batikala ki kuna ba juger que na zui 9600 apa makolongula esenga 9 sur 10 donc na zui 9600 donc ndenge ya lobelaki ndenge salami avocat abenga bi monsieur kwana na répondeur monsieur Costa l'homme mystérieux. Tu as reçu, tu as 90 sur 100. Bienvenue au Canada. Avocat nanga comme nezalaki maître Dani. Nazolo avec précision. Maître Dani. 90 donc 90 sur 100. To bandi ko sepela na Philibert. To ma Philibert a somba masanga, ba champagne banini tout ça. Ba vienga na zao mela nanga ngote. Yemoko skwazo sala fête parce que to sala pena coller. Alors na ebité bino pe bato besoin na Canada bino bato besoin na ba France bino bato besoin na ba mboka mindele bozoluka mikanda wana is expérience nanga personnelle et puis na sali yango pe na bato ebele bazui pe mikanda donc c'est pour dire seulement que des fois bozo senga bozo ba pe mutu bozo senga te nga pe nazale ko senga nanga mabe nazo imaginer nzambe moko boaza quelque part mais nazo mona na bolingo na ye moko azako ya ko corriger. Voilà la correction de zala kozala. Nazu mukanda, nazu résidence nanga 4 mois seulement. Na koti Canada lelo après 4 mois nazu mukanda. Ba mso ba tikalaki ba 2 ans ba inani. Azona mikanda te. Bazwa mikanda te. Alors conseil ngala ko Sabino bo examiner, bo vérifier, bo fingana nouté. Bozana ba besoin mikanda, bozana ba difficulté, bozana makambo ebele oyo ezo senga nzamba sala. Bo se diriger mbala moko na nzambe wana bolanda exemple te ndenge nazale ko ignorer pour le moment ezo continuer nango pekaka parce que nzamba est éternel
et ils ont continué kutu ya makasi nango lisusu parce que na comprendre déjà ndenge ni na ko directionner ba besoin nanga et pas nani. Conseil gratuit. To imposer mutute okoyi ko zoko ya mbango tout comme robwa kana yango. Voilà des expériences personnelles. Alors, na tikili kambo ngunda nazo zamena ya bande ko mi balé ou misato. Troisième soki naza pousser na kolobango. Na koma ki prêt pour na kobala. Et là monsieur na ngina loba vi nanga mobimba. Tango na lobi na mona ga pa makolongulu. Na mimona ga pe nazo tambola nazaka makolongulu. Chaque fois na mimona ga bongo. Expliquez-nous bien, au mimonaka au tambola makolongulu ou bien au mimonaka expliquez-nous malam place wana. Na mimonaka na basonge nanga. Na mimona do basonge kaka makolongulu nazo tambola makolongulu. Une fois nde na monaka papa makolongulu ye moko aye. Abisinga lobi mwana na ngai. Zalaka na habitude ya kotambola ka makolongulu. Nana makolongulu mais ezama ka bato bakisi banini tout ça. Donc il y a linga ko kanisanga na ye ou bien ndengeni. Na eko vanda boye na réfléchir. Nzambe tango akitaka et ko visiter Moïse. Aibisa ki esika on ekomi santu. Longola mapapa na yo. Et donc on est linga mbala mona mutu. To ebi pourquoi alongola mapapa te Nzambe yemo kwa yebi. Na eko réfléchir ndenge Nzamba kitaka pour visiter Moïse, aibisa ki alongola masapatu na ye. Pourquoi yemo Nzamba yebi. Comprendre ou ne pas comprendre ce que Nzamba lobi ezaka kamen. Même ce qu'on comprendre te yo salaka ndenge lobi. Soki Nzambe lelo aye alobi ke chemise au latte eza couleur rouge. Malgré la zone monango eza rouge te, ngala ondima o Nzamba lobi. Na ko boya na no yanga moko. Donc Nzambe tanga zolo ba même soko comprendre te salaka ko Nzamba lobi. Donc après singa conseil, il faut l'onko za toujours makolongulu. Eza malamu pona yo. Et ko sala o makambo malamu. Une fois na lobaki yango na volume 1 je crois, nazako prier pour na maman moko. Banda ko prier. Soni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le côté. Maintenant, na komona papa makolongulu ayi. Abisinga bi mwana, longola ma papa, longola ba sapato. Na lataka sapato Weston. Na mitali Weston na bi mais na longola sapato. Mais tellement na a besoin de solution. Na ninga échec te. Moni na ba église à réveil sans te mentir. To se sentaka moi lolendo morobo. To se sentaka moi hein honneur morobo etango zo tambola bazo bengo pasteur tout ça. Maintenant tango zo prier pe ba miracle les até les ara moi son. Prière pan et logo zo sala mata singa longola ba sapato. Na longola ba sapato nanga na tia na pembe. Na bandi ko prier. Mbala moko guéri. Wana na message à Branham. Guérison sur place. Nako préféré. Alaki seki ondenge nini papa makolongulu mtabimela kyo lisusu. Ouais. Papa makolongulu condition ni na pesa ki po oleka na niveau. Ndenge na expliquer na volume 1. Nazala ko mona eboy pour question na batumi pe ba ko poser. Nazala ka soit na lali na monie ou bien na voix. Mais na voix na ye biango. Même si ko soka lobia na yebi voix na. Une fois na Angola na mabor imbondere bato bavai na Angola ba yebi mabor imbondere. Totalement na re ezaka entre parenthèses. Totalement na re abis. Bato ebele. Maintenant tozo de la bis ezoate. Na moni papa makolongulu aye. Na voix, na oki voix. Mwana na ngai longwa place oyo bato bazo kufa. Ndenge moko na ona lobaki na kitambo magasin. Oh donc salami na Kinshasa et que ça la masu na Angola. Na Angola. Maintenant na Angola mwana na ngai longola ba sapatu na yo pardon. Longwa place oyo bato bazo kufa. Longwa mwana, longwa. Na bendani na ndenga sima. Na salanga au moins 3 ou 4 pas. Na ndenga sima. Kaka ndenge na zo benda na wana mutu ko emema ba remorque wana. Et comme qui juste na pembeni.
maintenant essaye nete dendi na libulu moko boye conteneur wana ya mulayi ya 40 pieds ekita efina bato nyonso na mabori mbonde histoire wana bato bayebi yango bato bavanda na mabori mbonde na bao bavandi na Petrangol bayebi histoire wana bato nyonso bakufa nazotala conteneur boye natikali neti zoba pendant longtemps natikali kaka boye wana nani papa Makolo Ngulu. Alors wana ezalaki entre parenthèses maintenant likambo kotambola Makolo Ngulu kala mingi te wana esi na ndimi nanga makambo nakendaki supermarché na biso ntango nazozonga nakomi na ndako na se retrouve ke na Makolo Ngulu alors ke na bimeli na basapato na se retrouve na apieni na bandi ko réfléchir comment na kozala pieni esengeli tuma kobanga na baloli mutuka na zonga tina supermarché na biso wana na yemona basapato na ngana na pembeni na kwe moko boye mutu pas yango te na telemiti na bandi ko réfléchir na lobi donc papa Makolo Ngulu azomemanga toujours na tambola Makolo Ngulu nazoloba eloko eza vrai tango nazongi pe na yebisi mwasi nanga esala minga 2 fois na se retrouve pas naza Makolo Ngulu 2 fois donc otambola Makolo Ngulu eza na impact moko boye je crois nzambe pe tango asikreaka bato na ye bon asala bango basapatu te balotambola bango Makolo Ngulu toyebi te pourquoi parce que akoki osala pe bato basapatu ndenge akouvraki Adam akoki pe kocouvrir makolo matiki makolo ezala bongo on ne sait jamais. Alors kotambola Makolo Ngulu nzambe soka lobi o comprendre te il faut que toujours amen mais ndenge na lobaki likama Moïse nzambe akiti abisi Moïse longola basapatu na yo maintenant nalingi na prier nzambe ayebisi nga longola basapatu na yo guérison sur place. Maintenant je me pose des questions tango bato bazofinga bakimbangisi baotambola Makolo Ngulu bamisilima mpe batambola Makolo Ngulu bayebi secret wana peut-être. Alors si réellement nzambe akiti awa il faut tozala Makolo Ngulu ndenge esalamaki pa Moïse. Maintenant bato ba église à réveil je me pose beaucoup de questions ce qui nzambe pena zalaka kuna parce que ce qui nzambe azakuna il faut pas balongola mapapa na bango na basapato parce que lié wana ekomi saint mais bango nyonso na bapasteur bazala ba Weston bazala basapato mais nzambe akiti non eza le contraire parce que ce qui nzambe akiti te Satan mutu akitaka et Satan pas zala ba miracle peut-être miracle ekoki ko tromper bato. Je me pose beaucoup de questions. Si nzambe aza kuna na ba église na bino bolongola basapato tango bozokota cela prouve que Dieu n'est pas là. Nzambe ya ba romain oya zéro faute mutavandi na ba église wana Dieu n'est pas là. Une fois toujours tant que tozana ba église à réveil ba prophétie nyonso ezale ko bima bana na ngai ngai nzambe na bino na lobi boye bosala boye omona nzambe nga lobi sofunga il faut ezale ga donc chaque fois ezale ga bon maintenant bato bano qualifier nga on dirait sataniste nzambe pena zolo na prophétie ma boyo yo c'est que yo zo muta mystique. Alors ngape siko na komé ko telemela ba prophétie na bango parce que na yeba ke mutu moko pe ya Makolo Ngulu na ngape azali mais mutu ngo malgré nazo comprendre était mais il a comprendre nga. Alors un jour prophétie bimi ah landa bien papa Charles un jour prophétie bimi batu bango moko ba ko juger nga nazo imposer mutu tandi ma papa Simoki Mbao nazo imposer mutu te mais nazo loba vinanga et puis nazanga moko te. Depuis que cette émission, batu mingi pe ba mona neti nga bazala ba église à réveil ba msu bazala église à message à Branham ba bengi bango pe ba mona ka même chose donc nazanga mokote salinge sengo parce que nzamba bombi pe 7000 personnes quelque part na kanse ke nazanga moko professeur bimi ngai nzambe na bino mikolo bozo tambola mabe nalingi bino mingi me bozo tambola mabe à part moi na wana nana tina na ete donc nga bana tina na ngate
nzamba bandi koloba bino ndenge boza wana bozo tambola na bekobo bozo tambola na lukuta bozo tambola mabe nakobeta bino mabe nakufila bino na ekulusu pamba bozo sakana nanga nakobeta beta bino mabe ngala tena binzango nzambe nga deja balongoli ngati badazo tana na musika nakobeta bino mabe bozo sakana nanga boyebi nga bien te bozo tambola na bekobo ngana nyokomi na ekulusu nakufa pamba pona bino bozo sakana nanga. Après, tu vas matanga, pena ya matanga. Bosokana nanga lisusu te, boyebinga malamu te, nako beta bino surtout yo tona frère moko tona. Nako beta bino na ndenga ko sakana te. Boyokinga malamu, botika malamu, allez, yo tona. Ndimisa bango su Yesu pour la deuxième fois. Boyokinga malamu, bomeka lisusu ko sala te. Ngawana na kei, botika la malamu. Ciao. Nako beta bino mabe bosaka na ngate je crois que boyo kinga malamu na kufila kibino na ekulusu pamba te tala nzambe ndinga nani diable ndinga zo saka na bato alongo linga déjà parce que ngana la mwana moko donc ye moko Satan déjà monike non mutu wana to longole libela nzamba bandi koloba na kufaki na ekulusu pamba pona bina ko beta bino bosaka na ngate ba beta nga ba sete boyebi ndenge na yoka ka pasi wana ala abisi tona wana ona lobi wana ayambisa batu Yesu tona sikoyo frère tona abandi ko yambisa batu Yesu pour la deuxième fois parce que na l'église a réveil bazana bitida ko yamba Yesu ayambisi batu Yesu pour la deuxième fois batu bazolela nzamba abi nga wana na kei bo mekali sute botika la malamu ciao nzamba abi ciao. Maintenant, chaque fois, et comme je dis ceux qui n'ont commis qu'au prier, au moment où on a la Bible, na mon écriture est commis la majuscule à mon ennemi. Moi, na kati na binote, na kati ya bateau. Oh. Non, expliquez-nous bien, Na tomboli, liboko na place nazali encore. Chaque fois, ceux qui n'ont la Bible, parce que nazala qui pena lecteur. Tangwana ozana na groupe de prière. Na groupe de prière. Chaque fois que nous avons la Bible, nous avons na kati église. Na kati église, nous avons la Bible. Nous avons la commande munene na majuscule. Moi na ngai, Bible français. Mais ba komi moi na nga, naza na nga na kati na binote. Au moment putain on sutuka boye, eza sute. On vérifie boye ezate. Écriture wana elongwe. Elongwe ezate. Mais est-ce que je me pose des questions? Muto azandani. Donc on a la carte na bisoté. Bisoté on a toujours le nzambe. Mais est-ce qu'on a bien la carte na bisoté? Or là où 2-3 sont réunis en son nom, il est là. Mais il y a Zate. Mais c'est qui? Siko voana nani? Voana na ebi danga keza papa makolongolo. Mais il y a zoloba bisoto lu nzambe, il y a le biki na na carte na binoté. Donc na kute na moi makambo ebele ya. Mususu ko attendre toujours ça l'émission soke yé na obanda kokoti sango. À part eux les privés, on a touché. Même il y a des familles qui sont touché. Mais ils ont ébélé. Alors, na koma ki pembeni mena ya kobala. Souci wana ya kobala les alaki. Eza ba aventure te. Na laki pena na souci ya kobala. Na ngana lo bango na première na deuxième volume. Mais et kotagité. Donc Satan est au fiakulango mais tozozong sango. Na basele nga cop moko boy. Avant na lo belo koyo, na zo bela deux filles d'abord. Je na habité oyo ya oyo bakanyenga na zala. Ce qui sala lo bagiango. Te wana nante. Nanu te. Nante. Ya lo bagiango te. Oya zala exact. Oyo pasteur wana pe ayeko linga. Voilà, nazo que ne peut mbangu pour temps. Et ça m'a qui maintenant na komi na posa na bal. Mais nazali na mbongo te. Basi ba fille nyonso nazali ko fréquenter, bazali ko lingate parce que nazali na eloko te. Ba conseiller pe na pembeni tala mutu na za na rien o Alexo temps. Na yo okuta na fille moko. Mais na fille wana to lingana ina biso. Ya boya ngate. Na komi pembeni pona sala makambo nanga ya voyage, nazo sauter.
Maintenant, na bombelier. Na bino, na osale surprise un jour. Na ke na defa. Defa c'est-à-dire immigration Angola. Na ke ko sali sa passeport. Na zongi pe na bare ayeba ginete. Na surtout kaka boye ayebi singa ah outi ko sali sa passeport. Oh. Oza na posa ko voyager. Mais pourtant ko bombeli. Na bombeli. Ayebi singa o moni visa ozolo ba otchela ngo na kaye. Na kaye c'est-à-dire. Na kaye c'est-à-dire passeport ekozate. Donc za ko chola. Ya vadi nga mona abi mais moi no ayebi ndenge ni ke na auto sa passeport. Na kipe ngote. Visa on est ça là 2 ans et bimate. Na komaka souci. Souci. Na comment luka pena se débarrasser. Mais nazo kokate. Na sali nyonso na me débarrasser parce que na mon on dirait suspect. Nazo ko se débarrasser te. Na bondeli na prier ponga suki na suki. Papa makolongulu foya. Na ba prière na nga mena na zole la nzambe sali sanga boy nzambe. Kaka ndenge nazo prier wana. Papa makolongulu ayi. Alisinga bi mwana na ngai. Nzelo kenda kiza ya mabe makasi. Mwana mwasi wana atiayo quelque part. Nazo la kisayo place atiayo. Ponga nazalaki tembe. Même makambo yo ndenge nga na ndimi yango ezolekela bato ebele. Ponga nalaki mutu a tembe. Même message à Branham pour Nandimango, ce n'était pas facile. Abi nazo la kisayo place au batiayo. Ameminga na nzete moko boye. Likolo nazo me retrouver ce que likolo nzete hein. Wana tata makolongulu. Papa makolongulu. Na me se retrouver likolo nzete na ye. Alaksinga abi tala la pembeni wala na tala bona moni zala. Moni zala neti andeke. Abi tala bien na kati. Na tali bien boye. Ngana zala kati wana. Oh. Yo ozana kati ya zala wana. Na kati ya zala wana do na vandi mawa na kati ya zala. Abi omoni, tabi me papa makolongulu. Pona benge na papa na benge papa makolongulu. Papa makolongulu. Siko na kolongwa ndenge nini? Abi singa na bi na zolongola. Asala geste moko bon na comprendre ko bien te. Mais na ebike afungula ka zala ngo. Omoni quiconque film à quiconque. Oui. Ndenga za koza fi wana atie na liboko ba otale boy. Papa makolongula longola nga pena bongo. Na longwe. Na surtout ki boezaki pongi. Na tongo na zongeli mwana mwasi wana. Na bandi ko solane na ndenge moko ya calme. Parce que na mona ke na déjà na moi danger. Ko sololaka na bi ah. Obi ke nazo préférer to ke ne so va na poto. Ya ebisinga lobi tant na koti lika mapoto bandi ko seka abi me poto. Ngana ke na poto. Chaque jour na ke na poto. Na ndenge nini akenda. Na tuni ke na poto ndenge nini. Akomi mama wa ebisinga abi José na lingi yo mingi. Soki na lobi na bomayo parce que bazotindanga déjà na bomayo. Et là on a zolo beza vrai. Nazo ngana bomo depuis karamé nazo kokate parce que na lingi yo mingi. Na bien bon yo bomanga ndenge ni. Ozana no juste ke na pe ba poto. Yo tozano ke na ba poto albi chaque jour ya ke na poto. Ce qui penga pe na lingi me manga o me manga. Mais azomo no ndire ce qui na ke na kozonga te. Na tuni bokena okena ndenge ni. Abi bakota parce que place tozalaki so da bina décrire yango bo batu ba comprendre. Mai pesa avec musika te. Océan. Abi akbakenda na océan. Batamboli akoti na mai papa azo tambola ti bon a se retrouver na mboka moko boy. Abi mboka wana soko komi okozonga te. Après na vena abi donc yo zanga ndoki. Avant diti abi singa lobi nazo biso vérité. Mais pesa nga promesse ko boya ngate. Na abi siye na oboya oteme na koede yo. Avant diti azolo basute après bisinga abi José nazala ndoki. Et puis ndoki ya mukete naza pena princesse donc princesse. Na bien bon. Na ebi ke naza na danger non. Moi sikolo ya osala autre mezate na banisko ko lukanetia ko talise ke non
ata bongo na kolukana aider yo tout ça. Mais c'est rare pour moi ça bimisino likambona. Nga ayebisanga ngo vérité. Pondo ki pena alobaki nazalaka reine nazalaka roi. C'est rare. Maintenant tango ayebisinga bongo na motema nanga na biki mwana mwasi oyo na ndenge na moni papa makolo ngulu donc mwana aza ndoki yenda tenga na nzete. Na tunie question na bi est-ce que yebi ko tianga na nzete okanganga na zala moko boye likola nzete. Ah bon? Asutuki nani ayebisi yo bongo nabi nazala papa moko makolo ngulu papa na linginga mingi ngape na yebi ete mais yo tianga na nzete na mimoni na kati ya zala yo nde muto tianga na alakisa inga yo sui aloba iso eloko te atelemi mbala moko akei nga ntango nazongi na komi obanga maintenant nakobanga na ngai wana nasali mwa valise na ngai moke na tongo nasomba billet mbala moko na Kenzage dolunda sanki ayeba distance ya Luanda na Nzage je crois ezala ba 1 heure de temps si je me trompe pas sanki ayeba ba formalité nyonso ya rapide tango tozi avion na avion na komi na Nzage na kiti na aéroport nazobima na sac na nga boy na mona mutazo ya mbangu kuna azobenga nga na kombo José na azobenga nga na yebinga na baluka boye azo ya mbangu akomeleki ndenge nini akomi ndenge nini na tongo wana na tiki kuna nga na bimi et puis kokoma mbala moko ya zawana donc on dirait azalaki ne déjà parce que azo ya direction aéroport te abandi kobenga na tala boye na lobia nga na kufi na kokasute na kufi mais na osalaka semblant na tuni mokomi ndenge ni na bime yo lingo tikanga vraiment opesenga promesse okoboyanga tenga na bina boyo te na ngina salo surprise tokanga ni lisusu wana mais avec beaucoup de prudence to mema miti na zamba mboka oyo balobenga tchachonga batu mingi bayebi yango na tchachonga wana nde histoire eza mwa mulai tina ndenge papa makolo ngulu ayi kosala intervention pena ya suka mwana na kima alors wana fille à liboso maintenant deuxième fille toujours na souci ya kobala yango bato bazolinga babala boluka nanu nzambe liboso parce que oyebi te mwana mwasi nini oyo kobala bokutani peut-être na kimokolo na bino c'est très dangereux. Omoni ngai na ke mabe me papa makolo ngulu azozongisa na nzela. Sinon tende na bala mabe. Nde na bala mabe. Alors deuxième fille, toujours na souci ya kobala. Batu mingi pe ba yebi histoire. Même a on a kisasa ba yebi yango. Fille wana azalaka tellement belle. Mais kitoko na yeba ndako baka vers ba 16h, 15h, 16h. Et bandi banda tongo banda tongo aza normal po nazalaki koyepa na bango ba 10h 11h baseli wana mpiaka kosakana te balai na mwa bamoyen ngasko nazosala bacalcule na nga naye na tongo na déjeuner tala déjeuner donc somo na midi na dame na pokwa na dame lisusu après aller ozongi na yo donc nalelaka ye mabe ti eyaki kokoma ke jour moko tovanda na ye boye fille wana atala anga boye te azalaka boye si tozo solo maintenant na comprendre te fille na mona ke mystique soki tovandi na ye na tongo aza normal soki tobandi okomaka vers ba 15h abandi kochanger ba 16h akomi na beauté akosakana te et puis ba 15h30 16h omona aseskizaka po akende kosukola tanga akende kosukola tanga kobima obosani on dirait aussi na carton maintenant na bano sel se ba général mais comment yo na tongo ba 12h 13h ozaka normal hein? Mais surtout comme il est ba 16h boye on dirait aussi bima na carton to seki eleki voilà ce que c'est tozo tambola na ye ya za oza libosonga na sima ba mituka nyonso ezoleka ba baluka ba otala ba klaxonner voilà nga nazoka bien quand on a déjà fouté donc dans la Bible lobby la beauté est vaine la femme qui craint l'Éternel c'est celle qui sera louée
beauté ozomona libanda me na kati oyebi te eloko eza. Satan apesaka bato nyonso kosenga ya akopesa yo me na nsima nango azoyeli na manzaka ndenge ngai nazalaki naosepela na beauté wana me na nsima nango manzaka eza. Maintenant un jour naye kovanda na bino mwana mwasi oyo naomona suspect il faut na piéger tozali kosolola ye azalaki motu na se boye. Maintenant nasali neti eloko moko boye mabe ekoti nalobi keba nabotanga kombo naosala effort nabimisa yango te po ezoya keba ntango atomboli motu boye omoni bafare ya voiture baminda voiture na butu ndenge epelaka wana misu ne epela ndenge wana makila nzoto epanzani na sutuka na kimi siko tanga talinga boye adongolinga boye après akoti kuna akei na bani koganga nga moko na levide bapapa na bango babimi ntango babimi boye batuninga nini na bino namoni eloko moko boye étrange eloko nini étrange navandi mpe na kete après un moment donné naye kobima na kei ye pa bima esu te nake mena koyebisa paster na ye po paster na ye nde moto apesa ye ngai mwana na soko omoni ye oza na ide te boboto bondeko jipa molai suki ebele ndenge kaka bato ya message ya Branham bazalaka wana na message ya Branham maintenant naye koyebisa paster na ye aboyi kondima na bia bon yo bo kondima ça va eleki mwa temps moko boye na bandi kosambela sikoyo mpo bato nyonso batelemeli nga bakomi kokritike nga ndenge nini nakobenga mutu ndoki na preuve te na bandi kosambela papa makolongulu aye abi mwana mwasi wana nga nde munasali ke yo omona alors sikoyo bakokanga ye donc ayeki kolakisa ke nzela ozolanda eza yango te eza yango te beauté donc azo enseigner nga la beauté est vaine ko maintenant abi bakokanga ye sikoyo mwana ngo atikaki église na ye mpo bakritike eyalaki trop akesambela na église mosusu ya paster moko boye Jean Baptiste kitoka ntango ake kosambela nazotanga komba paster Jean Baptiste mpo aza na France soki alanda émission oyo ayebi na bienvenu azalaki diacre tolobenge bienvenu batoke c'est-à-dire bienvenu mobeti mbunda bato balaka na place kombo ya rouge gorge ebimaka mpe yango wana donc bapesanga bakombo ya rouge gorge baplace ebele mais place pene bandaka pene eza wana makila na ntolo elembo ya mobundi ebima wana maintenant ntango akesambela kuna paster azote amoni fille moko azosala bageste moko boye atelema bien yo lati elamba couleur tel boye biloko nyonso ezosala na kangi yango au nom de Jésus après culte ya kokutana nanga après culte alinga kende boye badiake babendi ntango akomi liboso ya paster wana boye akweya genou abandi koloba nyonso abia meki mibali nyonso oyo bazali koya kolinga ye abebisa bango akomisa bango ba malheureux ye azaka vivant na se ya mai aza moto mokili oyo te ntango bazolo bango bazo enregistre mpo nga nazalaki sur place te bazotiango na cassette wana na voyageaka nango ti na Canada je crois nakozala mpe nango soki nayebaka ke tokosala émission ndangai namemelo baarchive mpo nyonso nazoloba eza vrai petit na nga Joseph Longe ayebi mpe lisolo pourquoi ayebi yango parce que ntango ekorevese mpenaki azalaka mpena ndoki ya solo bato bato ebongo sikoyo nani José Costa Mpata ndenge nini sikoyo obebisa ye te abi na meka na koka te aza na mutu moko pembeni na ye moya kopusana eza te mokeli nayebi te soki ozolanda papa Charles nazalaka kocomprendre yango te na temps wana azokoka te parce que mutu oyo aza pembeni na ngai na donc azokoka te parce que mutu yango mpe ye papa makolongulu mpe aza kotika ndenge defa nakoti na ngai na buzoba me na suka komona ye alors ntango nga sikoyo baye kobenga nga ke bakangi
pardon. Merci Bandeko Balandi. Na banza bolandi boyoki. Nazonge lisusu papa Simon Kimbangu kiangani. Azali kolobango tango nyonso. Ke biso tosasu na makamba koloba te. Bato bakuwita libanda bakoya. Nde bango mutu bakozana ba témoignage ya ko témoigner. Na banza bomoni biso mbale na kati ya plateau. Na fandi kimia. Nazo koyoka puisque yende mutu ayeli biso message, ayeli biso makambo oya monaka. Yango tanyo surtout totikilaki ye. Batata ba mama. Papa Diangenda kunte mazali kolobango. Awa nde paradis terrestre. Donc berceau de l'humanité. Ayeko bakisa alubi ete moto mwindu yazali moto ayamba moto aliboso. O nzamba sala. Donc Adam et Ève. Bazalaki ba noir, bato ba yindo. To finga ki papa Diangenda. To finga ki to lobaki n'importe quoi. Mais tatou azolo baboy, est-ce qu'ils ont raisonné? Totali na makomi bolandi na makomi. Il révérend pasteur oya lobby. Nzambe azali moto mwindu. Azali moto no mwindu na ndenge. Po ye azobelela Nzambe. Nzambe makambo nyonso azosenga epai ya nkolo Yesu Nzambe azosenga pai na ye mais mutu azoya korépondre ye papa Simon Kimbangu pieni makolo ngulu azoloba likambo nyonso to azali na yango azobelela Nzambe en tout cas. Donc batata ba mama ye ndenge azali wana atiaki Nzambe na ye na épreuve. Chaque fois que tu as une épreuve et puis azo réaliser donc mieux c'est salama azo résultat mutu wana azo oyo azo ko pesa ye résultat wana azali nani azo ko guider sabo ye moko lobi ke aishuaka te mongo lelo ngai na yo tembe ya nini na émission nanga nazo mingi ke papa Simon Kimbangu soki azalaka mondele bandeko balandi naibite nkamba soki tondaka ndenge nini mais kasi okola azali moto mwindu eza pasi bato bayindo Nzambe azala makolo na biso mais kasi biso tozo sauter awa tozo ke lukai na mikila misika totala na ndenge toza wana katikati na biso toloba kaka na RD sao et belé bayibi nkamba te mais bozo profiter na église ya bapaya po bokende koyeba source na bango bozo kende mais source ya yo mo moto mwendo eloko ni ozangi okoma omona mboka na yo oyebi kuta tata Simon Kimbangu te mawa yango eloba miboya na Kikongo ndombe voka fuidi ko kalendi bakanga nguko donc moto mwendo soka kufi na yete hein akozwani mayele te papa Diangenda azali koloba ke bino boyebi ngai awa te kasi o bakufi na mokolo lelo na siko bazoyeba ngai Diangenda naza nani mutu azoloba wana azoloba bongo azali nani alobi bien ke tata Simon Kimbangu o boluka ke aza na nkamba o iyo wana tata Simon Kimbangu kiangani bandeko tokonoka lokola mvula te vraiment tosukisi émission na biso apo tango ezali tango bokolanda biso na 4e ezali koya 4e vol ezali koya bokolanda biso totombeli bino nyonso tu baye nyonso balandaki biso topesi bino merci mingi bosabone po ete moindre likambu eyeli yo mbala moko na telefone na yo baye nyonso balandi biso totondi bino botondi esika bozwami na monde nyonso tu topesi bino mbote mingi tika ete tata Nzambe mpe nkolo Yesu mpe tata Molimo Mosanto bazala na bino
libela na libela. Ciao.